Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Kanisa omisosola okati ya libota ya tata Noe. Otala lisusu likambo yo na libota ya Izaki. Kanisa omisosola okati ya libota ya tata Noe. Tala lisusu likambo yo libota ya Izaki. Na koma na tata mwana pe tata Molimo Santo. Mbote mingi papa journaliste. Biso toza awa toza bana ya commune de Bumbu. Ngai kombo na nga Mami Futi Kambizi. Nazali secrétaire communal ya Afki Bumbu. Tozali na ba mama musuto yaki na bango na ba jeune na ba mama mikolo pona kupesa papa maboko. Mususu mama asana nga pembeni. Mama Jibel. Kozana. Nazali jeune mama na Afki. Ngai mama Mafuta Mireille. Nazali pe membre ya Afki Bumbu. Netoye pona kosala misala Afki. Nga kombo na ngai mama Wayaka la Sidonie Dorian. Tena musala ya kopesa papa Simo Kimbang maboko pamba te soki biso tosali mokili oyo eza na nzala te. Ngai mama Joseline mwana Monica Celeste naza mwana ya Bumbu. Esengo na biso ezali ete basoso bazalaki lisusu te me basoso oyo totiemba loyo en tout cas aye kitoko tosepeli na ndenge tosali toye mingi te me musala tosali visibilité kute monani ke basali propriété elakisi awa bino moko papa bozomona yango wana esengo na biso ezali pe bana o baye bao batika na bandako prochainement so babengi batikala te baya to ya kosala musala elongo. Oye, 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 commune pilote très forte qualité plus. Yende mubikisi. Bazali kotola yo Afrika. Tala tatala yo Kimbangu. Na komba tata mwana pe Molimo Santo. Ngai kombo nanga mama Dibawa Winu Josephine. Nazali présidente communale Afki ya Kisenso. Moni bino awa na kati ya Pulaye ya Lutendele nini memi bino awa? Na kati ya Pulaye oya Lutendele loko memi biso pamba te papa Simo Kimbang kiangani touti nkamba le 27 avril. En tout cas so beta 7 makasi na kambisali makambo etali kolona pe kobokola. Azobeta 7 na misala ya Lutendele. Ba mama topesa maboko na misala ya Lutendele. Pamba te sika tozokende nzale koya makasi. Yango na tindi biso to ya to longola to sala soin esika basoso bazali. Yango na to mati pona ko sunga tata Molimo Santo. Awa bomoni basoso na kati ya Pulaye esengo na ezali. Papa. En tout cas totondisa mine sengo makasi. Toyeko kuta basoso bakoli. Tozane sengo makasi. Pamba te nzamba lingaka boye soka pesi bino likambo ifo bosalela yango. Pamba te kosala ya biso kosepelisa nzambe na biso ezali biso tozoluka nini mapamboli.
bamama nyonso to bazali kolanda na ntango oyo to baoyo bazali kozwa na bolembu mpona kosala mosala oyo. nakomba tata mwana molimo santo na ntango tokomi tata molimo santo alobi soko koli salelaki mokolo ntango abengi biso esika biso nio tokendaka bamama tosenge epai na bino banso bamama na biso akomi na kisenso tolamuka totala mosala ya Poulailler ezoluka bamama tomata ebele toya kobongisa lutendele matiti etondi basoso bazingami na matiti donc tolongola bolembu banda lemba yimbu toye na lemba ga tomati na mbanza lemba na biso moko commune tala toye 4 personnes et pourtant bamama toze ebele tolongola bolembu toya kopesa tata molimo santo maboko pamba te biso nde moto tondimaki tokopesa ye maboko tokomisa likambo na biso tina suka tosepesa nzambe na biso nzambe apesa biso mapamboli. Merci. lisusu likambo yo na libota ya Izaki Afrika tala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika tala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Afrika tala yo kimbangu Afrika. Mbote papa kombo na ngai mama Selo madame Mbeya Lili nazali présidente sectionnaire ya Afki Masina Kimbangu. Tomoni ana kati ya Poulailler ya lutendele nini memiyo awo? Eloko ememi ngai na Poulailler ya lutendele ezali vision ya tata Molimo Santu papa Simon Kimbangu Kiangani. Iya lobi na biso to landi aveuglement lokola yaza komona amone ke nzala ekoya yango wana nde ayebisaki biso ba mama to sala Poulailler na Poulailler wana matiti etondi yango nde tata Molimo Santu recommandation na ye alobi lelo to mata awa pona koya kosala nettoyage na Poulailler yango nde ememi ngai na kati ya lutendele na Poulailler. Compte Masina boye combien de maman? Na compte Masina Kimbangu na section Masina Kimbangu na yeka kangai moko. Message nous kopesa na ba mama nyonso to batikali. Message ezali boye ba mama tango eza ya biso eza ya kolala lisusu te. Eza tango na biso ya kolamuka. Biso nde bato ya mayele oyo tata Molimo Santu atomboli ba mama na tango akala ba mama bayokanaka te. Mais lelo na tango tata Simon Kimbangu Kiangani abeti tolo eke ba mama na nga bakosala nde yango wana topesa tata Molimo Santu maboko tolamuka ba oyo baye te baya pamba te Poulailler ezingami na matiti basoso baza na katikati ya matiti conseil na kopesa na ba mama yango wana baya mbala sima tozala ebele tosepesa tata Molimo Santu toluka mapamboli na paroisse na biso pe na mabota na biso. Merci. Badali kofinga yo Afrika tala yo kimbangu Afrika yende mubikisi Komo na mama kuba sala machombe na wana na komi na njili eloko mingi na lutendele po batindeki maloba biso ba mama 24 commune so matala lutende to kino kosala salongo yango wana ngai pe nazwaki tiki yango wana ye naza na esengo mingi ndenge ne kosala kati na lutende po pali bito tonga to bonsa lutendele ba mama batikali nzambe basunga bino boso batike muko bapia su communiquer ba mama to ya so ebele su ko leka ndenge to yela mukwanelo motema na to ene sengo makasi ndenge na yena ndimete na yela kosala musala na lutendele motema na to ene sengo makasi omoni basoso na kati ya Poulailler esengo na eza ndenge to message noko yebisa ba mama nyonso to baza kolanda naza na esengo makasi ndenge na moni basoso ebele boye motema na eza na esengo makasi ba mama na bakomi kati na esengo te baya kotala basoso na biso ndenge baza ebele ndenge baso bazosaka na motema to eza esengo makasi ndimete biso ba mama tokosomba basoso ba mama boye ebele boya to kosala musala tomona basoso na biso tosomba ndenge bazosaka na kati ya Poulailler na bango. Merci beaucoup.
lisusu likambo yo na libota ya Izaki. Afrika tala tatala yo kimbangu. Afrika yende mubikisi. Afrika tala tatala yo kimbangu. Afrika yende mubikisi. Afrika tala tatala yo kimbangu. Afrika yende mubikisi. Mbote mama pesa soko mona opoza ene na kata lisanga ya ba mama. Mbote papa komo na mama Amida. Ti paroisse ni. Toti paroisse Angile. Nani na kata lisanga ya Afki. Inazaye na aka mundimi simple. Moni bino a na kati ya Lutendele na Poulaye nini memi bino a. Eloko memi biso ali benga mi biso ba mama ba mama nyonso lelo jeudi to mata to ya kusala misala pote matiti tondaki ebele to ya kolongola. Moni bino bouti paroisse ya Njili bino nyonso to ba mama ya Njili obo matana Lutende bo kozala effectif à combien de mamans? Bon, tout comme peut 10 hein. Tous les qui 10 on dirait. Tous les qui 10 on dirait. À tout ça plus ou moins 10 plus de 10. To yebi ete Njili ezana ba mama ebele mais ndenge boyeli na ndenge bozalaka nini ko yekolo bana ba mama nyonso baza kolanda. Bon lo ba mama conseil ezaka to yoka so libenga mi ya papa quelle que soit difficulté na biso mais to lukaka moyen to mataka pour ne sika boye ya mwana nzambe akanisela ka biso ba mama nyonso ba fai na ndaku jeudi ekoya wana kuna to telema pena to ya to tonda ebele putza libenga mi ya papa. Bomoni bo visiter bomoni ba soso na kati ya Poulaye esengona ezali. Sengo zali makasi. Pamba to tani na ba $5 ba 5 kabiso ba mama to moni penza musala nango. Ba soso penza kitoko makamno so zabi ebele. Donc esali penza esengo. Ya makasi penza to ni wana esengo ba tali sima ke mbongo na soto bimisa ya pamba ti. Toni bino boto. Merci papa. Yo yo. Oye. Kombo ya tata mwana pe molimo santu ngai mama référente Mavakala Pascaline Dina yako naza mama section ya Kingasani de esimbami na maboko na ngai naza mama ya Afki section Kingasani de. Tomoni bino a na kati ya Poulaye ya Lutendele nini memi bino a eloko ememi biso awa mpona koya kopesa papa maboko na Poulaye. Mercredi mama général abetiraki yango sete makasi koloba mama nyonso tokuta na Poulaye nde biso lokola totosi atako mikakatano ya ba transport mais tosali sacrifice toye mpona topesa papa maboko nde omoni biso na bibundeli tosimbi na maboko tozolongola matiti tozosala misala. Message ni kopesa ba mama nyonso to bazwili bakoya kolanda bino tango oyo. Message na kopesa surtout na ba mama na ngai ya section ya Kingasani de soki babengi biso totosaka epa na biso na bakongo balobaka mbila voka ya diako ya mambo donc soki babengi biso to ya pamba te to yeko pesa papa maboko to yeko pesa mama mulu maboko to fandaka na bandako te ndeki tozalia toza ba commune ebele nga naza section Kingasani de ba section musupe bazali o baye ko sala musala ko pesa papa simo maboko kito bengi bino ba jeune mama ba jeune fille ba mama lokola ngandiki na telemi awa soki toyoki papa lobi Lutendele to mataka ebele pamba te basoso na biso bilanga na biso ezosalama yango nde kolesa mokili oyo nzale kozala te na biso bakimbangiste toyaka topesa papa maboko wana nde esengo ya papa na silisi na kombo tata mwana pe molimo santu amen.
Mbote mama pese so kombo na poser na kati ya lisanga ya ba mama. Kombo na nga mama Selo Marie Pala. Ngai nazali mama bapona biso pona kolambela ba mama na kikuku ya mama Mwilu ya Afki awa na Pulaye. Na ezali nini komona ete ba mama ba mataki pona kosala musala na kati ya Pulaye. Esengo nange eza makasi po ba mama mercredi bandimaki appel na bango ndenge tata Molimo Mosantu apesa biso mokumba pona kosangana mokolo ya misato. Lelo jeudi baye lisusu batiki misala mabota baye pona musala. Baye na musala baye pe maboko pamba te memaka biloko pona koleisa kangu nyonso eyaka awa. Bao bayaka kosala awa bazaka bakimangiste te banoki mangiste pe bayaka. Biloko akolia ezali to bandaka na ti bameli ti basisi komela ti tolambi biloko bino moko bomoni biloko tolambi awa. Message ni kopesa na ba mama nyonso bazaka kolanda na tango. Ba mama nyonso nazosenga toya tolanda ba mama oyo papa pesi biso mokumba bakamba biso na niveau général na niveau national to sala etinda o bango baza kopesa biso ndenge mokonzi abula zotinda bango biso pe tondima to pesa maboko po mama Mwilu andimaki ete akopesa papa Simoki Mbangu maboko biso pe tondimi kopesa ye maboko na misala oyo azali kopesa biso po na lokumu wa mama Mwilu. Merci papa. Afrika yende mubikisi mezo senga siko foko bokola fo balia ezo senga siko foto fungola maboko to pesa mbongo po basoso biso moko to sombaki fo balia po bakola malamu bilei na bango ezo coûter vraiment cher penza ezo senga siko biso ba mama en tout cas to mi pesa ko banda biso na Kinshasa tina binonio surtout bozana ba mikili ya bapaya to mi pesa po to bokola basoso na biso balia bakola malamu bientôt bakobwaka ba maki mais so yebo kolia malamu ezalité et que ça la malamu te to ya ko sala perte et ceux qui to sali perte ngambo pa tata Nzambe po papa Simoki Mbangu anga Nzambe na biso misu na ye ezali awa na lutendele esika pona ye na ezali vraiment butuna moi misu na zo tuna kaka boni basoso na ngai boni basoso alors likambo to bandi malamu to zulango lipamboli to ko isango te voilà on a quoi que le papa ya ba mama vraiment ba mama ya mokili mobimba félicitations tata Nzambe mama Mwilu mona bino esika bozali afongola bino mtozali kolela la mikanda ezwa maboya po to sala musala eliki ezali le 27 avril la 2026 en tout cas to kokita penza ya solo ebele na kamba biso no surtout esika tozali vraiment tika tata Nzambe apambola biso na musala o to sali to sepelisi papa basoso bango wana oyo to sombaki bino moko bozali komona na bilingi sikoyo nde likambo tozana ngo leisa soso na yo leisa soso na yo opération leisa soso na yo nde opération tozana ngo yango wana aba mama Noele ba mama Noele ta mwana tata Molimo Santo ba mama journaliste na ba tata journaliste nga nazali mama présidente nationale ya RDC kombo na ngai mama Marthe Kangani Lukano. Mama tomoni awa na lutendele parce que mbele pesa maki ba mama banso ba matana lutendele ndenge omoni ba mama na yo basili ko matana lutendele impression na yo ezali nini? Vraiment nasepeli makasi na yebi te Kinshasa aza makasi mbene na kosenga mbala ya sima po ndenge toyaka ndenge toyelelo te toyebi te to wuti na molulu ya Noël talaka ka bisengo ndenge ezalaki ba dépense ndenge na ndenge mais prochainement to tie date le 12 to mibeleli déjà poste ko banda te mais poste ko na le 12 to yebi te to ko matebele ya ngwana ba mama awa na ville de Kinshasa na mboka oto ye ya lutendele ipa ipula ye ezali ngai na yo en tout cas le 12 juin to mata ebele po to sala musala soko to sali musala na kanisi Nzambe soka sepele biso nde to kozwa mapambole bongo pona date lobi opesi ba mama le 12 juin
olobi na bango nini baningisa ba commune to basala nini nakosenga na ba mama présidente communale vraiment ata butwa lelo tokosolola tokende koningisa peut-être tour oyo tokopesa raison po molulu ya papa ya lunga na nkolo Yesu esengo moko bato bazana ba fatigue babimisi bambongo na bango balati balie do esengo makasi. Mais prochainement le 12 na yebite lutendele ko tonda ndenge tozalaka lelo tokotisi basoso yo moko moni basoso ndenge bapusani parce que mama moko na moko apesa kisoso na ye okoloba na bango nini na tina ya bolesi soso yango wana tozoloba ngata na réunion tozoloba ngo toyeba Kinshasa mutu na mutu wana biso bengaka libota oza na soso na yo donc libota yebaka awa yo na ndako ozolia libota na yo apena na lutendele lesaka yango wana tango tokoya vraiment tokobongisa makasi mutu na mutu ayeba ete libota na eza na lutendele alesa libota na ye. Merci ba mama na ngana batata na ngai bazali kofinga yo Afrika tata yo kimbangu Afrika yende mubikisi Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.